tozolobela concert ya mon collègue Nabino Pasteur Moïse Mbiye tout le monde a kabeta qui na stade vraiment dimanche et qui vraiment somme. Tout d'abord publicité ya concert wana ezo pesa nzambe le kumute wana publicité Moïse Mbiye en concert. On n'a jamais parlé de Jésus-Christ. Oui. Place comme ça quand besoin d'un sanctuaire en colo, dans l'église en colo, et ça la bastalité. Bah tu vas d'abord mais pense que nous avons le kumute. Na ba cérémonie ça mais quand stade wana Dieu n'était pas là. Mais il y a une polémique qui est là que bon moi que la bangaza fait moi que la bangaza fali bon c'est peut-être nous ba chrétien ngala ko c'est problème ande wana te et puis ça tente le kumune lo mo côté ni électomoni spectacle les ala qui ya makasi batu balati ba kagoul pembe bati ba nina loketu tout ça spectacle na moto na maboko omoni cérémonie wana ezali cérémonie ba Illuminati. Atay moko ndeko nanga Moïse Mbiye ponga za mukolo na âge leki nanga Moïse Mbiye pasteur à côté le melango mazoba ke makamu kulto so beza solo babeta na Google babeta le masque des zombies bamona bakagulu wana ngai mutuloko nanga pasteur Vincent. Je ne peux pas mettre mes pieds là-bas, dans le stade de concert. Tout d'abord, le concert Rwanda est la biblique. Pas que ça doit être le mélange. Mais, et comment ça va être moi il y a pas comme bétam. Sinon, pasteur Moïse Mbiye Ataki, surtout totalement de maman moi aussi, à mettre sur internet, sur une guerre d'Awana. Tout est là bas autres, il y a peine sinon Moïse Mbiye Ataki bande ko boka tatina. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon mani. Loboko na tata ese moi milikola bani kabila ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Fidèle internet, topesi binombo te balandi nyonso ya Ciel Vert TV, ba chrétien nyonso partout besoin mi bongo na pesi bino bambo te belé vraiment nzambe na lola. Nzambe wa akela likolo pe na se wa akela ngana yo aleka na kopambola pe ko batela bino. Lelo vraiment c'est votre humble servante de l'Éternel Maman Bénédicte Makela que je suis na pesibino bambote ebele vraiment bokota kota pour lelo vous koza somo sombele suka bisanga donc lelo mezande suka lelo na mission absolument na mama mosel moko na pasteur le pasteur Vincent Makela auto lobeto partager ne si je me reza tellement munene oyo biso mno to tukomona le to tukomona sur les concerts il y a pasteur Moïse Mbiye il y a on est to lobela lelo na mosali ya Nzambe vraiment na pese jambote. Bonjour pasteur Vincent. Bonjour maman Bene Makela Nzamba pambola yo. Merci beaucoup, bonne santé papa. Santé ka ndenge ozomona nande ba bazomona banzo tongo to si ba j'essaie pousser les mouquet to comme ba papa malgré tout ça nous parce que vous jeunesse c'est bandana na zéro on est na presque 75 ans. Alors biso to comme na 75 ans wanate to ça na 50 d'années donc mais toujours ko la mouquet moi nzo tezo tungisa mo mouquet mais ngolu ya Nzambe na bilia tozolia na ba médicament mouquet tozomela Nzamba za na contrôle donc na pamboli et puis na pamboli on te inviter ngai. Merci beaucoup. Merci beaucoup pasteur. Église et ça ko évoluer ndenge nini ça va? Église kutwana ko lobate parce que mutasaka
le vrai pasteur église ezalaka nkolo Yesu église nkolo Yesu qui kokota faillite te nde bato sunde baloba ko église wana sila wa komo beta mpiaka o banini muta sala ka sélection bato abenga bato za nzambe si tu es dans la vérité nzambe lokola tushaba na ye baka ne tonga bako sambela ka pi bazomona eloko nini te ozo beta ko mabako bakiko kima bazali tozali donc va de bele ke tambola malamu mate ezole ka malamu koguma melankolo ezole ka malamu donc église ezo tambola malamu mama bene je crois que bato ba fréquenter ka église ba mona ka ndene église tambola en tout cas ça va par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pasteur Vincent Lobi, ça va par la grâce de Dieu vraiment biso petoza ça va ciel ouvert eza ça va makambo nyonso eza vraiment ça va pasteur Vincent Makela nabi ke ba question eza nga ba réponse eza yo mais faut aller vraiment prêt à répondre est-ce que vous êtes prêt maman nga na tsaka munoko nga na poche te d'accord na bomba ngo pe na chambre na ngate soki makambo ko lobezalo tuni ngai nazali awa te nzamba pesa so machar pona ko répondre pona ko loba na ko bangelo moko te nyonso ko tuna na ko répondre ngo pona ko éclaircir bato pe puis pona ko édifier bananza. Merci beaucoup pasteur, prière. Yo zali nzambo bongwalité totiki mama ona maboko na yo chaque chose ezaka na makambo na yango siko tokomi tango émission nzambe tambisa biso pona lokumu nonkolo bato bakolanda biso bazali édifier bakata tina makambo tokoloba pambola biso bato tozosala émission oyo surtout mikoleka pambola servante na yo mama Bene Makela pe pambola ngai po ete bato bazali édifier pambola moto aza na caméra aza na réalisation tika to pambola ye na kombo de smasi ya mwana nzambe na bomoi amen Amen. Merci beaucoup. Avant toute une émission, nous avons vraiment une gratitude. Il y a ça merci et pas l'homme valable Cédric Makela tous travaux. Donc il y a mon caméraman, il y a mon monteur vraiment Nzambe alola apambola pa bakilo su bamaele ebele siko suki vraiment Nzambe alola ko kisayo na pesi mbote ebele pa ya pasteur Flamme d'Angola otozana ebongo ne siko mbote bande su balanda so partout bozwami na pesi no mbote ebele mbote mingi pa bana na ngai na kati ya ndako Bénédicte Chipatoka grâce Betoko maman Marcelo à bonne guérison précieuse Makela Bambote Delis Mboudi Bambote Belé je vous aime tellement bien vraiment la personne de pas Bellevue Makela et pas ya Barachi fils batunyo so bana tout on a habité corps de Christ Bambote amino vailler de Berika Bambote et Belé pasteur Vincent Makela vraiment internet to ko ba kebiso tout ba chroniqueur toza vraiment na moi passe muke pe toza na matanga toti ko perdre moko ya biso ata tosala ne musala moko tosala ne musala moko mais ba idée ndi biso tosala vraiment tozarama musala moko pour ba serveur mingi côté ba ranking ya kofinga na biso tozarama côté wana te mais quand même aza muninga na biso toza na matanga ndeko na biso ya mwasi pe ya son âme Rafine Tumba vraiment toza passe mingi toza na passe trop komona mwana mwasi kitoko kolala boye pasteur Vincent Makela emo kolala ndenge nini mais sur alali akufi ya tiki biso tena bike paix à son âme comme ça. OK donc oyebi ba chaîne à YouTube eza mala mingi YouTube a facilita ba tâche ya kosala ba chaîne pona ko propager ba sango ezala mukili ezala nzambe donc na ba niveau nyonso tout sur les kamozali ou communiquer pona bato ba yeba mais ba chaîne ya YouTube ekomi na bato ndenge na ndenge oyo ba mususu pe bazo sala na ndenge ba mabe tout simplement ndenge wana alors moi na moso na bien pensate et puis na tala ina noté parce que moningai mama Bene ngala tala ka banti valeur penate hein ya naza mutu moko très discipliné ngaba makambo ezalaka ya pamba o mutazo finga mutu o mutazo alekina na chaîne ba insanité ami kumisa banini ngala tala ka biloko wana te par preuve moko yebi même ata TikTok nepte soke na bien balamu naze ko boya penda ko kota ngo ko tala ngo mais babi fo
ozwaka mwa baprédication mwa bambakamisa bosala nzela na yo ntango na TikTok yango moni nde kutu batiela yanga yango kotya nga bokutu te donc par rapport ya ndeko mwasi atiki biso wana lolenge na bemission azali kosala ezali mpenza dini te mpenza opesa nzambe lokumu te omoni ntango yo okomi kosala biloko bongo na se na moi oyo oza kosexpose na bamabe omoni bato mosusu oyo ozofinga oza koloba n'importe quoi mpona bango oyebi eta dame na bango te oyebi nature na bango te oyebi ndenge bazali te donc bato ata so baza bato ya misala mabe bakokombattre yo ti obungisa bomoto na yo obungisaki bolenge na yo donc mwana mwasi wana c'est vraiment regrettable parce que ndenge ozobake aza mwasi kitoko aza na bana soki misato et puis akoli mpena na te akufi na bolenge eza mawa mingi mpo na yango mais il faut surtout bino bana basi oyo bozoleka na ba chaîne ya YouTube bomikebaka na kosala n'importe quoi parce que oyebi te bato wana oyo yo oza kolobela baza banani mpe oyebi te bana bazobundisa yo mpona kokata vie na yo na mokuse ngai taki enomi spirituel nayoki lisolo liwa mwana mwasi wana nandimi teke mama bene akufi liwa ya nzambe eza liwa moko provoke na monde ya molili to na lolenge mosusu voilà naki koloba. Merci beaucoup, Pasteur Vincent. Européen conseil nini pour batikali ebele ou tande mako finga makasite mais so atiki biso ba o batikali. Européen était que mon sala ndambe conseil ni opesa ba o batikali. Pour na moni ba mona matanga ngo le roi fêtier ba msuba osa ba direct bazo seka ba msuba osa la ba buzoba ba msuba mona ngo le roi fête moko boye. Okilo bani pona. Mais Congolais a comment oui, sans que ndongolobi, sans état d'âme, hein. Congolais a comment on a pas nous sur place sur ça babez. Ba monta ba rotia bazolo ba okuno rotia combien okuna boye. Musuba bingala rotia langelo. C'est vraiment réglé. On les pèse à bango leçon. Bata la moninga na bango moi sikitoko parce que na mono ozolo ba mingi beauté na ye moi sikitoko d'autant ozolo banga zepra kitoko solo tant pour tel saki bozo mona que c'est une belle n'habitation na benga ye azaki ja femme hein azaki za na bana sabotaki donc c'est une belle femme mais wana andima ite ka otika mukilo andima ki angote au lieu pesa bamsou les sons babanga mais basaka ba toujours ba bêtise et moi na rezo sur les kamaso ma bene ba quoi toujours na même makambo oyo zui muninga tala bible le biboyi kokansa teke libota wana ekufaki oyo likambo songolo ekomelaki bango baseki masumu koleka yo ndo za mosantu bible le bike bongola motema soko bongoli motema te même makambo esalemeli baninga ekozwa pe yo donc il faut bana surtout bana basi na YouTube na TikTok boza ko exagérer mama ba congolais ba congolaise boza ko exagérer ba bêtise boza la kuna c'est vraiment n'était dans même ko pesa ngo kombo donc concernant pesa bango liwa ya ndeko interpeller bango que les locaux la pengai et peut comme la parce que ndeko be teke akotika mukili ndenga zawana donc bazwa mayele basa remission na bango mais mission moko éducatif oye comme mabato na bososoli pe na boyebi soit marama mukili soit nzambe et kolo akoleka na kopambo na bango pe bakozwa bo molai pe bakozwa kimia voilà. Merci beaucoup bande ko bozolo ndabiso to continuer makambo ate mazaki parenthèse Bible on m'a dit que bolé na bazali ko lebo tika pina bazali ko seka azam moko ya kati na biso tapé congolaise comme moi vraiment et ça la vraiment passe. Pasteur Vincent mal comme monsieur Lelo ezali tozolo bela concert ya mon collègue Nabino Pasteur Moïse Mbiye tout monde ka betaki na stade vraiment dimanche ezali vraiment somme suka ba mituke nzela ko lekezate pénaliser la makambutu Pasteur Vincent Makiel a festé quand même Mouninga pour un concert. Bon, on a félicité pour un concert, on a félicité pour Bakoum Sakinzab. Bon, en fait, biso to moni concert wana. To moni ka Bakoum Sakinmi concert, to beta concert, bon pour Bakoum Sakinzambe na plein. Balobela ki mini plein pour na catch wana. Ezera plein. Donc félicité ta Mouninga. Bon, on a félicité tout d'abord parce que Moïse c'est un bon chanteur.
ayembaka bien wana fo naza reconnaissant et puis abetaka musique ne bien wana ko félicité mpona ayembaka bien mpe abetaka bien mais nako félicité te mpona concert wana plein parce que na félicité mpe mpona plein te parce que bafali basali mpe plein na bafrere basali mpe plein mais wana siko aza moko pembe kati na bino eza fierté na bino eza fierté na biso te parce que jamais nga natanga na bible ebile ezolobema baconseil baplein mais leo tokoma baguerre baplein ya coutinho na nani na Sony esila leo tokomi na Moïse na Mike mais epesaka nzambe lokumu te mama beni moi je suis un homme spirituel comment ilingo kotala na bamakambo oyo molimo na ngai esepelaka na yango te mpe nkolo na ngai alobeli yango te tangala na bible esika nkolo abeli baplein bobeta na bastade Papa Vincent, Bible est Bible mosusu to ndengeni. Kaka Bible moko yo mais bato tanga Bible mais nem so ke ba soit disant ba chrétien baza ba spécialiste sur hotel mais na maloba nzambe. Place ba kumisa nzambe za na sanctuaire enkolo, da église enkolo, eza na ba stade te. Na lobela ngo déjà. Ba stade wana eza bisika ba imana ba betaka ba vita ba betaka ba mazembe ba sala ba kisi kuna po ba gagner. Eza ba terrain ba mort ya ba nani, ya oya kufo nani. Ngaka moka bunena kufa ba Pereira ba Yuda ba sebele weza tengena bango eza ba bisika na bango yo sala misana bango eza bisika ba na nzambe te bono pesa Moïse félicitation par rapport ya nini ya plein to par rapport to mingi babongo le mitema eza concert moko païen eza ya nzambe te comment pasteur Vincent parce que bat bazwa ki molimo kuna la kati makambo salama kuna ya sur ya suka yo bike faire na falinde karande ba beta ki kuna sa ki plein mais yepi bango le to mo pe polémique ça ke bon ba moko la bango za faire moko la bango za fali bon c'est peut-être bino ba chrétien ngala ko c'est problème ndenge wana te yepi sa tanza be le kumene lo moko te elo mo pe senza mo le kumene za gite batu ba biki pasteur bana ba biki bana nzambe batonda na ki kuna ko yo mo na batu ba biki kuna oh ba mo na batu ba biki mo ba kendera pam mama oyebi ngai nzambe na lola na bala osepelite otina nga na ba makabso amabe pasteur Vincent loba vérité toza vraiment na émission moko boye vérité faut le toujours vérité parce que biso to mona ki mambo salami bon yo za muta miss le roi biso te te soki o mona ngondeni po yo nyonso otelemela kaka tele mano se soute c'est la festa ya mbaka bien c'est un bon chanteur et puis ba rythme avec la banzembo azana ba biko sala ba arrangement banzembo weza ondima mutu te tenga liko ondima pona plein oh bonga bige bato bayaki te bato bayaki na bango mais pesa ke na ko nzambe le kumute o mona ki mulongo ezaki na kati wana nzambe za na kati mde musala nzambe Moïse aza musala nzambe aye ko yembela nzambe comment expliquer que nzambe za na kati te parce que nazaki na kati wana yebisa so yebisa so nazaki na kati ba nzambe bayebaki bazo parler espace ma futa c'est vrai oui mais c'était pour la gloire du diable non sur les gars qui wana Dieu n'était pas là dedans. Pasteur Vincent Makela lobi ke nyo sur les cas qui wana bazali na kati te to sepela mingi o la tsabiso ba signe nino elekaki na kati wana o nzamba oyo monaki nzamba bazali na kati te. Tout d'abord, publicité kaka ya concert wana. Ezo pe sanza le kumute. Wana publicité. Moïse Mbiye en concert. On n'a jamais parlé de Jésus-Christ. Oui. Nakosi? Non, là t'as. OK. Et c'est le kumu ya yemoko Moïse Mbiye na ba musicien na ye. Pour asa la plaît ami monisa. Ce qui peut-être ça qui on a cadre ya bunzambete. Asa on a cadre ya talent sana yango. Ya koyemba. Wana na ko ndima. Mais loko la sala yango na étiquette ya mosali ya nzambe pepo na Yesu ba makambo ko ba na publicité. Na ba cérémonie ça mais quand stade wana Dieu n'était pas là. C'était pour la gloire de Dieu. Kasi pasteur, toi na posé précision. Moi to ça ba émission oui. Mutu so andi mateka na maloba na posé bila mola ke. Ai loko isama ki binga za ki ignorant. Bon, et c'est là qui boza mais parce que ça peut être ma précision. Ni l'électromoni spectacle les ala ki ya makasi, batu balati ba kagul pembe bati ba nina loketu, tout ça spectacle na moto na maboko, ba bozo boka ba moto, tout ça za ki ka nini. On moni cérémonie wana. Et ça cérémonie ba Illuminati.
C'est vrai, pasteur. Mais moi, je n'ai pas de solo. Je n'ai pas de solo. Atai moko ndeko. Nanga Moïse Mbiye. Panga za mukolo na âge. Leki nanga Moïse Mbiye, pasteur, à côté le melango. Mazoba ke makamu kulto so beza solo. Panga na uta na misala wana. Eza cérémonie ba illuminati. Baka mata cérémonie wana o ba monaki ava concert. Ebeta. Nde batonde balata ki ba bakagulu wana. Ba beta na Google. Ba beta le masque des zombies. Ba mona bakagulu wana. Ba mona bateni wana. C'est vrai. Oui, na pesi ba ngoni ba beta. Ba beta na Google ba mona ngo. Donc, c'est le mot diabolique, satanique. Pasteur Vincent Makela au fond, il est totalement likolo. Likolo to monaki asalaki nini signe moko ya nini ya babobenga ngoni pasteur na loge. Ba pentacle, voilà. Obina nzembo na longa e sko ya likolo na wasala ngo système ba liko ba ngeli lokola nini esthétique ezaki likolo. Ya on solo bake baza koyemba Jésus mais misala baza ko sala zaki ya Yesu te il pege na ba poudre zaki na kati ba boka ba poudre bilo monde ngwana alors soki bato ati tembe batala marche wana basala kina e bandeli pona ndeko a koyemba bata na endeteker kacho endeteker azola na ba cimetière batala tanga endeteka za kokota nango kezo beta na ba minda bato ba memarawana no esami mukolo wana c'est la même chose de voir il y a l'homme valable évangéliste au lukabiso moi ni katia endeteka ngona otile so pour les bato belé bazara minga ba ignorant ba ngaba pré vraiment pasteur Vincent Fongola bisona. Mais on a sauvé ça, frère. L'homme qui a la moutouniama, pour moi, il y a ma solo. Eh bien, non, non, et ça, il y a Illuminati. Jésus. Donc, et ça, il y a battu à Misala Mabé. Il y a le bique, et l'homme qui a un temps, mais c'est qui va nater. Apocalypse, le bien, n'est bien ce qu'on s'allie. Et ça, on va dire, qui n'a pas conduit à Satana. Mosimika a combo na ngai. Donc, baza ko masquer bato na combo à Jésus. Mais ma cérémonie, misala, bazo sala wana, c'est le diable qui est en honneur. C'était pas Jésus. Voilà, maman. Oyebi madame qui le salama hein. Nana blam ta sala ba plein ko la Michael Jackson te. Mozomo na kada ba concert Michael Jackson. Bato bazo ko ya peve. Yo tala moto ça qui nous quand même. Bato ko ya ba kao. On va me dire Michael bi toi bagezo ba moli momosan ba moli momosan te et ça va puissance beaucoup maléfique ba puissance beaucoup diabolique ndesa na kabilo ko wana Bible dit que parfois le diable se déguise en ange de lumière oui o ka se ke wana zanza bebe zanza bete yango somona bati ba pentacle wana bati ba pyramide bati ba marche ya diable na kati tout ça banini pour Satan zo lokumu mukolo na bato mingi bazaki livré et pas Satan. Oh Jésus. En tout cas nayoki vraiment je te malili na émission oyo parce que makamo sala na mazo bato mingi biki mamki ko landela en tout cas pasteur Vincent maintenant ninde comment j'ai cherché le monde na ko trouver on l'église na moki pasteur Vincent basala nzambe bobi mabiso wapi biso to mabino pa Yesu et pas Yesu to mabino na stabilité ya vie spirituelle et puis vie charnelle parce que vie amoli mona vie amoya musuni et tambola de père
ozomona apôtre Paul abaki na mwana ye Gauss abaki gayo nalingi opambolama ozala bonne santé pe la moko état ya molimo no ezali donc biso tozomema bino epai ya nkolo et puis nkolo apambola asunga apesa biso santé kitoko mpe na bomoi molai na bato bazwanda biso eza na bato babengama te bazwi mbele epai ya nzambe te baserviteur ya diable baserviteur ya satana nde baza kosala makambo kutu ezokamwisa bato ezolekela bato okasake nzambe aza na kati oleke nzambe aza na kati te mama ezali na moto moko na bible kombo na ye kombo ezalaki Simon le magicien aosala babikamwa bato bakomeme matako bude bapierre bakomeme matako bude bachamp aosala bamiracle akosakana te meme kola kutanaki na vrai basanza bazalaki na nkolo bikamwa na ye wana ekendaki na mai mama omoni makambo asala wana suka nango ezali Jésus toteka bino azali vivant lelo na mboka na biso eza na basali ya nzambe ya satana ebele bazoka mpe kotraine bafula kosakana te me baza ya nzambe te mosusu nakasi lo mvala bakotela biso yango na akolisela baimage nango aza koteya ya brakatabra na église na ye azobake magie ezoko mabe te magie eza makambo ya nzambe ale boloba abrakatabra abrakatabra répété abrakatabra abrakatabra lo mvala be tukasala makasi lukati yango oyebi liloba wana abracadabra, dis avec moi abracadabra. Il y a de voisins à l'église. Aujourd'hui, je déclare abracadabra. Maintenant, pasteur Vincent Makila, tant que moi est salam, biso to biki abracadabra, c'est un crime diabolique. Maintenant, c'est quoi moli mon bazala ka veillé qui na mona kili comme pasteur ba na ko lo bangote ba to ebité parce que ni ne salamaka ni makambo baza aveuglé tina niveau là on est salamaka pasteur ko sanga ko ndimela Yesu na kata bosolo mama soko zana maladi aucun hôpital okutana médecin mabe suka no zani liwa bezande bona makambo nzambe so kutana na bato nzamba bengi te bato bateka milimo na bango pa satana basina ba pat na diable alors bako séduire yo ozala séduire et puis bako tsaka na yo esprit secteur bato nanga malamu esprit secteur okozala aveuglé ozala aveuglé yo mona kake bango salana talaka mimi na église wana pasteur so ba tuke bolo ba brakatabra même te ka brakatabra on eza makamba satana mais ba église on va prêt et puis bazo répéter bazo ndima yango ngai mutu loko nanga pasteur Vincent je ne peux pas mettre mes pieds là-bas na stade na concert trop bon ba concert wana eza biblique te pas ça doit être le mélange mais et comment comme ça moi comme aucun yemo pas comme betam maman ba comme ça kan nzambe na sanctuaire na ye psalm 150 verset 1 botanga ngobo komona et ça va stade te conseil cela veut dire quoi conseil ça pour la batamukili conseil pour la balanzambe te biso nzamba biso likabo poto yembela kaye to kumisa kaye to sanzo la kaye mais na etonga na église na ye ndenge passer mo zimbi asa na cité Bethel azo kumisa nzambe na cité Bethel na ba stade comme concurrence et comme Musuni zela kwa mama loba papa et comme Musuni yo so bateka yena muninga ne Mike Kalambai et ça ben dabika Mike Kalambai pa kobeta et pa ça la plein ore banze boko na te bazwemba Mike Kalambai majabu oyebela stade tondi what's que ça nzambe vraiment c'est triste maman no bomba la mingi atola ti makaku veste abibi loko na mutu mais akofunda kaka za mutu te ba geste na ye amen ata bataki koma Yesu bayebaki wana nzambe na lola okomona kaka suka na yango bendise kobima ke nzambe azike na kati te yango wana tomoni sikoma mlikama majambo ekuna pona ya musalani jibe ine fali na fe I was que nzambe mama bato mingi bakende lifelo pona buzoba pona kozanga mayele bibelo biango te libota nange ebebisami pona kozanga boyebi
kozanga boyi mama ezali wanda butema ezali wa mobimba mama bene ndimelanga naza koyebisa yo mwana nzamba solo akokende biloko wana te nzamba za na kati te c'est le diable qui est en honneur yo mona ki basalaki marche ya Illuminati. Merci beaucoup pasteur Vincent qui vraiment clair. Toko ma rochité na émission na biso vraiment na osenga na ndeko tout roza émission yo partager s'abonner mamba boy aux nulle part ailleurs hein au quotidien s'abonner au sport au partager mon ninga dans la ignorance wa kenda ka yebité bon luka solution ba amna no ba amna so saline te comme de pasteur au loba muto ke na ki concert wana ameza nini vendu c'est comme ça et c'est vraiment tellement pas si na makamezo le kana basala nzambe to mona ki on a mis na biso toza ba aveugle te to mona ki une entrée satanique. Habits blancs et flammes rouges et la tenue d'entrée des danseurs de Moïse Mbiyi qui d'après plusieurs médias a été jugé satanique hier dimanche 19 mai 2024. Peut-être ça manqué là to ko ma ming na resukisa pona sori botutu ba kenela concert wana ceux qui ba amete kami ba oya nzambe pe bazaki na kati wana peut-être ba kenaki na ignorance est-ce que bon peka ba ko ba amna bango zaka vandi moi na nzambe azaka conduire l'esprit alors ça ignorante parce que le Saint-Esprit c'est le meilleur professeur tant tandibeli kolo ko tia molimo ne kati na yo molimo ba no pesa yo eloko alboso discernement on va discerner que awa na kotsama konanga te awa na okende te awa na okende pona gloire ya nzambe parce que Saint-Esprit ko mema yo bisiko yo Jésus a régné bisiko ko na zo lo kumu aki memo bisika ya mabete donc bato bakenda ka bisika wana baza molimo nzambe te et puis baza na nzambe te nde baza ka séduit net nga muta séduire ga et ça passe mama bibu na kana bokona motema ngana bokona motema na 1984 nakasi yanze espérance azolanda ngai wana akomi pembeni ke nepoto ngana bokona motema 1984 tilelo nazaka na Yesu na pengwa kate nazaka séduite pona nini pona ndimena koloka na bosolo amen pasteur ngapo séduire ngeza pasi pour me manga côté eza pasi parce que na sa penza na Yesu ngo solo yakona na nazali gravement converti ngana zaka mosala nzambe te ndaza pena mwana nzambe ya solo penza ya blague te ya defate. Merci beaucoup pasteur Vincent Makela to comme vraiment na suka émission na biso lelo na osenga na bino na osenga makasi koleka partager s'abonner et aussi la biso énormément du bien. Beau partager, beau s'abonner. Vraiment, mission, c'est pélicio, c'est pour le toujours vérité. Je pense que tu finis mon tel, tu as automoni. Tu as la réalité, tout le monde a mis sur biso, c'est comme ça. Donc, si on m'a doit des réponses, c'est un problème morté. Pour te dire que tu vas dans la bâtiment, on peut aller à la race. On a un journaliste. Si on a des réponses, tu as beau biso to lobika toujours au pasteur mais ça a sali analyse na oye et que mon sel ndambe oye amoni c'est comme ça la pesi vraiment mbote ebele mais tout bon na biso libana mboka no tanga loba kombote bambote la bino nyonso obola na émission na biso ba famille bandeko bana molimo en tout cas bambote belé pasteur Vincent Makela to chité na émission na biso ya lelo mais na senge le moko boy sinon pasteur Moïse Mbi ataki so totali de maman moko ba moi si même pe na internet so ki guerre dawana totali la mazo te ya pe na sino Moïse Mbi ataki bandeko boka tatina pasteur Vincent Makela un mot de la mama omoni batonte basaka makambo mystique na pesi Yesu Masia bisu na lembanga mobali nanga na zo lembanga na le yango na nko est-ce que mama tayo moko pena mais ça ba ba misi ba écouter na mama wana surtout ndeko Pichu Mwanza na regete mi na Pichu Mwanza na zomone sage kono masese metala a la séduit lelo pe nani ndeko nani frère nani
José Ndita yele la komi korek batema batie misapi mingi akomi ote na yebi ete mutokuteni senga na pichu mwanza de frère na yo yango moni bato adutaka na ba mission wana baselaka nzambe te mpe bazaka bato ya nzambe te bon soki ye frère pichu mwanza mutakuti emino mibale yo oza mpena molimo ya nzambe frère pichu mwanza mutakomi référence na yo akomi nzela noto yesu nepta nzela na yo atoza kizengi atako tosambelaka te soki otalekaka mama soki gerda soki garda soki nani wana makambo azosala est ce que moto nzambe okosabeloka ndenge wana mama ata oza kizenga ata kutu okomona problema miso lokola soki ndenge pete ngai nakomi na yango est ce que vraiment okososola te ke mama oyo aza na molimo mabe mama aza servante ya diable mawa mingi vraiment mawa mingi nde pasteur Vincent Makela alobi frère kutu ndeko nakoloba na émission na ngawa ndeko nani pichu mwanda kutu ye déjà netinga habité sur na disqualifié yo parce que oyebisaka biso na émission moko ya pasteur Vincent to na ba preuve to bimission to balancer en internet olobaka ke yo parmi les 5 ministères aux athées, on a jamais mon sala nzambe, mais là comme appelle l'église, on commence qui pasteur. En tout cas voilà d'être autre dans mon pandi. Donc bon, ande moi maman Gerda, vraiment beau fan d'accord. Parce que vous savez qu'il y a moi deux personnes moi plutôt sous kana émission. Na va topé sa mbote te. Mbote na Congo. Mbote na Congo parce que mboka na ngezo kene mabe. Mbote na Congo. Pe mbote na basen so nzambe ya solo. O basen la nzambe kana solo, bayembi ya solo. Nzamba pambola bango biso bato tozana dans les bons ata toyebe na biso te ata tozala bandimbe bele l'église na biso te ata tozala ba plainte mais c'est moka yebi eza jalousie te mais tozoma makambo solo bato ya satana nde baza ko influencer mukili oyo et puis diable aza ko influencer mukili oyo mais totela nzambe tout passera tout coule. Tout passe et rien ne demeure. Quel serait le nombre de gagner tous les biens de son âme, de ce monde, et s'il vient de perdre son âme? Maman, il y a un moment où na mukili. Moi, malaise mutakufi. Moi, pas si muke mutakufi. Parce que diable est l'oyo a tomba milikolo. Makotomba makoleka Jésus te. Na Yesu, tokolonga kaye kaka. Tokoloba te pour critiquer batu. Tokoloba te pour kitsa batu. Parce que makamba bazo sala wana, basa ba pisa na ba TV na ba nini, pas na batu so ba mona. Na ba no ba basam le bekli so ba mona. Biso to ko utiliser ba même instrument. Pour to ça ba signe za mabe, o se kinzambe te, o se nzambe te. Mabe sa te. So que mutaye ko pesa do réponse à lobby. Bonga na tsaka munoko na poche. Na tamo na munoko na ngaba na kwana koloba. Kutu ne ko za supplier. Merci beaucoup, frère. Je vous invite à tout de l'olier émission. Ce qu'on a se défendre, ça doit des réponses. Vous allez bien. Frère Pichou Mwanda doit des réponses pour expliquer Bisso. Nous comme au Salan Zambi. Pour que nous parmi les 5 ministères, on a tout le monde sur la maman Garda. Vraiment. Parmi les 5 ministères. Avec le Salan Zambi. Mais alors, parmi les 5 ministères, cause à la pasteur. Apôtre, prophète, évangéliste, et puis un docteur. Il y a ça, accompagnateur. Il y a 5 ministères. Voilà. La place du on a frère Pichouba preuve. Si tu oses reconnaître pasteur, mais ça qui est là, na canal Kin. Ma preuve, Ezali, donc, Tokanga, Yomobeke Kalate, Toroye Babango. Na misala na bango ekobima polele tokukanga bango. Merci beaucoup na sous émission la nzembo wana. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.